La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Bandeko nanga likamba mama epela eningi simboka bandeko. Likamba mama epela eningi simboka bino mo bobi ba comédien bango balinga toujours bazala toujours na potopoto na bango toyo kaka o alekaki toyo kaka o afingaki toyo kaka oyo a salaki nini. Alors bandeko nanga likamba mama epela eningi simboka yango bomoni toye liboso na bino mo boyebi biso tozaka toujours wana pona koyaka liboso na bino soki likambo ebimi soki likambo moko songolo ebimi quelque part tokolemba te tokoya liboso na bino pona ko expliquer bino problème yango eza nini. Lelo tokoyi na problème ya mama epela en tout cas ba vidéo ezali ona rotiela bino ba vidéo mama epela abongoli motema mama epela akomi mama prophétesse. Alors na ebite likambo wana soki ezo swa bandeko mususu ya théâtre pona nini. Na olakisa bino vidéo moko toza nango awa ezaki na église epai wapi o mama epela kendaki vraiment kotubela koloba pe kote kopesa ba témoignage ya vie na ye koloba nini o elekela ye na vie eloko nini o esala ba mabenyo sa sala na vie en tout cas alobaki yango pe na bupete nyoso. Église wana eza na Lemba si je me trompe pas entre Lemba na Limete na otala ba référence bien na koyela bino lisusu kaka awa explication. Alors na pesi mbote na bandeko vraiment bolanda na bandeko o vraiment bandeko nyonso bolandaka biso na pesi bino mbote na kombo na Yesu kande boyebi chez Xile Botelwa TV tolobaka toujours bonjour bonsoir yango dépendaka vraiment na ero kolanda biso don na ero kolanda biso yonde koyebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Tueli bino likamba mama epela oyo eza somo eza ya koinda mikoleleki bomonaki na ba émission na biso tosalaki tozwaki mwa ba remarque belé batu bayaki kopesa biso nini batu bayaki kopesa biso ba message belé concernant mama epela mama epela babwakele lisu maladi mama epela za maladi mama epela. J'espère que batu basalaki confusion entre mama epela na buibui pona minute oyo toyebi ke biso nyonso tozaka na opération moko sunga comédien opération sunga ya bui wana ko profiter na émission mama epela oto sala na faire passer message ndeko na biso na kombo ya Irene Buibui oto yebi biso nyonso comédienne na biso aza ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobile salaka te pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka
bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te. Mobulu makasi, tope alalaka te. Tozali na solution na Gavecare. Pona loposo, totikali nsima te. Vergeté, babengi nduta, bouton, tache, acné, na Gavecare. Ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba. Oteli lokola lilala, te uniforme. Tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération. Benga biso na lombango. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe. Yoka na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo. Ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, to pe obésité. Gavecare, Kolo solution. Perte de poids naturellement au kokota salle de sport. Théo, na kisi ya comprimé pe injection. Na Gavecare, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavecare, oko sepela. Vraiment na maladie ya misu ya bui azomona te bazosenga vraiment na bandeko nyonso bolandaka biso tozoluka lisungi par-ci par-là epai ya bui soki moto akomona na afutelaka te ya bui ndaku eozala malamu mingi. En tout cas tozoluka penza lisungi tolobaki awa tolansaki challenge awa toza vraiment na besoin ya $1 à chacun ekosunga makasi. Le reste yo moko yebi ndenge nzamba kopambolela ona ngo so nzamba le biopesa plus et au dépendre kaka na yo. Mais tolansaki vraiment communiquer toza na besoin ya batu nyonso o bolingaka biso do ba congolais nyonso o bolingaka ya bui oza congolais ou congolaise. En tout cas tosunga ndeko na biso numéro na ye eza wana oza na besoin numéro na ye komela biso topesa yo numéro ya comédienne na biso na kombo ya Bui. J'espère que affaire ya mama epela batebele ba bosanaki batebele ba confondaki mama epela na Bui na yaki liboso na bino émission vraiment ezali so kibokitika na émission na bomo na émission moko ezawana ya mama epela na yaki penza pona ko faire expliquer soit ko expliquer bino concernant ba photo o bato ba mekaki kotindela biso ba photo o mama epela zalaki na mbeta hôpital likolo zalaki ya kovimba likolo zalaki ya rouge du genre que maladie ya mbasu. En tout cas to expliquaki yango na kimia pe na bokebi nyonso. Lolo to liboso na bino pour na vidéo o circuler na internet vidéo ya mama na biso mama epela na église bino mo boyebi ba comédie belé ba sambela raté siko ba comédie bazaka soki muta bongoli na motema sambeli o mona bazi ba vidéo wana bakomo panzana bandenge na bango bakomi koloba loba omoni kutwe ye kutu boye est-ce que c'est solo est-ce que ça boye bino mo boyebi motema mabe topé jalousie oyo eza vraiment na monde ya théâtre. Alors bandeko nanga na ko lingana ti la bino vidéo wana avant to banda vraiment ko développer makambo nyonso na olinga vraiment na banda nanu na kote la bino vidéo wana euza malamu mingi wana to lingaka bino mingi ba obo lingaka biso pe to lingaka bino mingi. Mes salutations à Daniela Nzongo la fille ya mama ya Exavi na Exaël. En tout cas ba gros bisous na bino esika bo zali. Mes salutations aussi à famille Kuta. Mes salutations à la famille Kuta, pardon. Mes salutations à la famille Kuta. Mes salutations aussi na famille Botelwa. En tout cas, mes salutations à Daniela Nzongo, la fille à maman, Karande Balobaka, Yaya Liboso, donc mona Liboso famille, Babenga Yaya. Mes salutations na Daniela Nzongo, Yaya Exavi, na Exaël. Bambote na ope, maman na biso, esiko zali, mama Yvonne, bambote na yo, mama Yvonne, princesse Allegria, mbote la Madeleine Akeita, mbote na Christella Dedos, mbote na Linda Bukulu, ya Balinda, et sans oublier famille Kuta et puis famille Kitetuka. Mes salutations aussi na tantine Chouchou Botelwa depuis les États-Unis. En tout cas, depuis les États-Unis, si kozali bambote na yo anti Chouchou Botelwa tata mwasi ya bandeko likambu ya mama epela epesi pasi kote musuna koseka kote musuna esengo bato ebele balingaka te bato babongola motema. Video moko na olakisa bino sikoyo eza video oyo ba comédien bapanzi surtout na internet pona koluka koseka
mama na biso epela. Vie ya mama epela eza témoignage. Vie ya mama epela en tout cas eza vraiment témoignage komona ngana loba toujours komona mama epela na etawana bozi anotiela bino video na loba nano. Komona mama epela lelo en bonne santé vie na ye eza témoignage. Mama epela aza parmi batu o babwakeli ba maladie trop na monde à théâtre. Mama epela aza parmi batu o azu penza ba mélange ya maladie trop na monde artistique donc na monde à théâtre na bango. Mais soki lelo mama epela nzamba zo batele na vie, soki lelo mama epela ake na église po apesa témoignage na ye, soki lelo mama epela abongoli motema zo parla langa komi prophétesse po na ngana omona ngo eza vraiment gloire à Dieu, ngana omona ngo nakoloba ngo gloire à Dieu po nzambe asali ye quand même bolamu eza na bato ebele baza na ba don wana ya ba prophétie mais ba mi pesa na bango na buzoba moye don na bango esala kati na bango ezate e mingi na nini na mulongo ba comédien ba mabe eza ebele mingi na kati ba comédien mabe eza ebele lelo so mama epela bongoli motema boko ya kotiola ye pona nini boko ya koseka ye pona nini mama epela zaka na maladi moko ya mbasu to monaka na TV bakoma tina niveau omema ye na mukongo bakoma tina niveau komema ye na mukongo donc soki ke o azalaka o maladi ememaka ye mais lelo pe mama epela a perdra vie na ye. Mais le pas perdra vie na ye. Mais tout le monde est aza toujours na bon moyen. Donc aza toujours en vie, azo vivre toujours malgré les épreuves. Mais nzambe on a ya lola azo continuer ko battre la mama epela toujours na bon moyen. Ce qui lelo abongoli motema boko ya ko seka to pe ko ya ko loba pona nini. Bande ko ngamba ko ton atali vidéo wana na otiela bino ton atali vidéo wana na moni vraiment mama epela aza na santé ya kitoko. Namoni mama epela na santé ya kitoko makambo nyonso bien santé na ye bien pasteur pas témoigner mama epela komi ko parla langue mama epela komi koloba eza bien eza ba makambo tozo ko tsoki lelo ya gabi pa okoma tabongo changement makasi eza na monde artistique soki lelo vraiment même ya gabi pa obongo la motema bongo changement ya makasi eza na monde à théâtre. Monde à théâtre est vraiment évolué. Ba comédien ba na mitema mabe. Lelo to yo mona comédien o nani Christian Shoga soki Christian Shoga. Christian Shoga zara comédien mo azara fanatique asila. Mais to yo mona eka abwa eko bima na internet abandi ko finga Bellevue ko luba mabe pour na Bellevue. Et là c'est que ba comédien ba la na motema mabe moko kati na bango. Ba comédien ba linga na raté. Ba comédien bana motema moko ya mabe kati na bango likamba buibui banda e bandi na réseaux sociaux likamba ya bui banda e bandi na réseaux sociaux comédien nini obomoni aye ko sala bémission d'ailleurs bazo ya kutu ko seka biso bato to sa bémission pona ko encourager bato pona ko soutenir buibui bazo ya kutu ko seka biso bazo seka biso to mona na ba commentaire na ba faux compte. Ba comédien benala na faux compte mo na ebi mukolo faux compte wana yaka commenter pananga na ebi très bien za comédien bazo seka biso poto yo sala bémission poto yo lobela likamba ya bui bango na bango ba comédien pona oyebisa bino ke musala comédie ezana ki mutema ba comédien bazana ki mutema mabe na kati. Malgré seka biso to faire passer message pour na comédienne na biso ya bui. Alors bande konanga likamba mama na biso mama epela likambo epene e o ningisi réseaux sociaux. Norti la bino siko vidéo bolanda vidéo ya mama epela kendaki na église mama epela bongoli na motema mama epela tiki na barando mama epela tiki na ba marambo bino boyeba kiwana. Ba makambo bino boyeba ki wana o mama epela za mabe o mama epela boye o mama epela akendaki a confesser pa pasteur a lobi o esengelaki aloba atiki na yeba makambo wana nyonso chose grave eza ke mama epela zo parla langue mama epela zo parla langue alors mama epela atiki na ye ba makambo mususu me bandeko na ye ba comédien bazo lobela yango na ndenge moko ya kitoko te. Alors bandeko nanga sans plus tarder na otie la bino na nos vidéos to landa nadu mama epela.
soki eza mbano ya liboso okoti na Irsil Botelo ya TV kande na yebisaka bino awa soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso ntuka kohésite te ya kosabone kohésite surtout te ya kokommente epuis kopartage bapartage na bino nde esalaka biso tozala donc partage message oyo partout ndeko place aza koyoka likamba buyibuyi ekoencourage mpe ndeko mosusu mpona koleka koya kosunga comédienne na biso buyi alors naotiela bino video comme ça tokosola na bino eloko bato babengelaka biso pona ba photo ya mama epela o bato bamonaka mama epela lokolo na ye on dirait babwakelaki lisumbasu on dirait juste maladie non mais kempe koko éclaircir bino parti wana ezalaki ndenge nini alors tolanda nanu video ya mama epela na kati église omona pena ke mama epela azongi penza en forme ndenge ezalaka donc azongi penza en forme ko bomona pena mama epela très bien makamyo so bien santé eza penza kitoko na minute oyo santé eza penza kitoko na minute oyo alors sans plus tarder aimez vidéo partagez partout tolanda elle a des fétiches, elle fait ceci, elle fait cela. Mais quand si j'étais en train de prêcher, j'ai demandé à l'assemblée quels sont les gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Et la salle était un peu calme. Et j'ai vu ma mère Pela s'élever les premiers. Et ma mère Pela était en train d'avancer vers l'autel. De tout ce que le monde parlait, j'ai vu ma mère Pela recevoir cet esprit parler en langue. Et elle était la première parmi tant de gens. Il y avait plusieurs personnes. Mais ma mère Pela a reçu le Saint-Esprit avant tout le monde. Et ma mère mama epela ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye kande balobaka muto ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye akomi nouvelle créature baloba bongo donc ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye akomi mutu ya sika donc akomi mutu ya sika kati na bonzambe lelo atabo yebo fingi lelo atabo yebo lobi lelo atabo yebo critiquer po bino botala na bino loko critiquer te bo ya bosali be émission ebele bele pona o critiquer atabo critiquer mais oh eza important eza ke ye ayambi déjà Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi na ye donc ayambi déjà Yesu Masia donc eloko kutu otoko sepela po mama epela de po abotama lo depuis kala wana yambaka Yesu te eloko toko sepeleza ke mama epela depuis kala depuis année oya botama jusqu'à présent ayambaka Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na ete donc lelo nde mama epela ayambi Jésus Christ comme Jésus comme Seigneur et Sauveur ya vie na ye mais lelo ataboye oh mama epela muto bakisi bolandi explication ya pasteur wana te pona moni na page moko ndeko moko lokomi yo mama epela tubeli na église aza mutabakisi asima bolandi explication ya pasteur wana te pasteur a expliqué bien pasteur a lobi nini pasteur a expliqué bien a lobi ke batunde balobaka o mama epela simba bakisi o mama epela ceci cela o mama epela kota o mama epela kenda wana eza maloba o batu balobaka mais eza maloba te oyo pasteur abimisi po bolibo créer le quoi pasteur moi rando mukie pasteur na mama epela eza maloba o pasteur alobite eza maloba o batu balobaka nde bomoni pasteur aye ko répéter maloba o batu balobaka pasteur a répété maloba lobi nini alobi batu balobaka ke o mama epela mutabakisi o mama epela boye mais pasteur abandaki koteya pasteur azoteya atuni na ensemble nani alingi ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye et c'est par là que mama epela atombolaki lisapi nde mama epela atombolaki musapi na ye likolo mateya ebetaki ye atomboli musapi na ye likolo alobi ke oui ye andimi koyamba Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi na ye nde bomoni balekisaki liboso basambelaki po na ye mama epela bandaki kokoloba ba langue donc abandaki penza ko parla langue kobimisa grâce o nzambe atia kati na ye
Beaucoup parmi nous bana ba grâce au nzamba kati na bango mais to bebisa ba grâce na biso poani na ba songi to bebisa ba grâce na biso na makambo ezanga tina to bebisa ba grâce na biso na loyenge ebele ba yoka susu liloba nini parole nzambe te ba koma po ayoka mungongo nzambe ifa kende koluka pasteur muka sambela po na ye ebele ba yoka su mungongo nzambe te poani ba mabe eza biso ebele nga lobaka nzamba lobelaka mutu nyoso mais lelo ekomaka mutu boya la muki ake pas pasteur nda expliquer vi na ye moko ma ke lukelango explication et pas pasteur or nzamba lobelaka mutu nyonso na nde tozalaka boye nzamba lobelaka mutu nyonso nzamba lobelaka yo nzamba lobelaka nga eza ke biso nde toyebaka ko différencier voix ya nzambe te toyebi ko différencier parole ya nzambe mongongo ya nzambe toyebaka ko différencier yango te. Alors mama pela azwaki na ye ajijaki na ye bon ayamba ye lokola mokonzi pe mobikisi na ye bomoni video na teli bino lelo ata boye bofingi bolobi ata boye bolobi ye d'après ye na vie na ye ndenga azana ayambi déjà Jésus-Christ ndenga ayambi Jésus-Christ ndenga akomi une nouvelle créature bongo ba makabu nyonso o ya kala to bosa do to komi siko kotala ba chose do makabu ya sika makambu ya sika oya salaki ya kala nyonso eleki do vi na ye ekomi siko kotanga banda mukolo ye abongoli motema banda mukolo ye ayambi Jésus-Christ akomi siko kotala vi na ye ya sika po akomi nouvelle créature balobaka bongo na otunaka akomi nouvelle créature. Alors na place to ya na ba fitilité maramba mama epela to sungande ya bui na minute nga na obetaka sete kaka likambu ya bui toza to lansaki cagnotte eza tozo pesa mbongo na poche ya mutu te to lansaki cagnotte o eza ke tozo pesa mbongo na poche ya mutu te mais tozo pesa mbongo na poche ya bui ye moko na lobaki awa oza na posi ya numéro ya bui komela biso numéro na biso eza wana so botale émission na nga na salaki dernièrement ya mambo ya bui na tsaki numéro ya bui likolo wana o eza ke mutu tanga azotala émission numéro ezo ningana ka likolo ya bui na tsaki yango na émission o na salaki la fois passée mais na tie numéro na nga na émission eza lelo oza na posi ya numéro ya bui komela biso benga biso tokopesa yo numéro ya ye moko ya bui soki topesa yo numéro ya bui avant yo otinda mbongo na yo rassure-toi que obengi oyoki voix ya bui rassure-toi que obengi oyoki voix ya ye moko bui aprende okoluka quelque chose na yo otindi e ozala malamu mingi donc kande balobaka to sunga mutu na tango pasi lelo to obetaka sete na ba comédien ba comédien ba kana ba fitilita buzoba ba comédien bazaka buzoba bazaka oya salaki o alobaki o ekendaki mais likamba ya bui yango bazo kipete mais ya mama epela talande ba bimiseli yango maseke ya mama epela talana ba koni fois nyonso baye kolobela mama epela mutabakisi mama epela boyo karape makambo bien o basala nzambe balobaka e oza malamu mingi lelo to sepeli boyebi feti combien o basali na lola pona mutu moko ayambi Yesu na motema na boyebi feti o eza na lola alors totika tobima na babuzoba oyo ezanga tina na minute otoloba likamba ya bui azomona te ya bui akomi aveugle mais ya bui abota makabongo te to soutenir ya bui financièrement moralement spirituellement surtout spirituellement na financièrement yango nde to nango posa na minute kotala ya bui ndenga zo jouer théâtre na ndenga zo mona te ya bui aza aveugle mais azo jouer théâtre kaka ndenga za bongo eza parmi babiloko o esa la passe na mitema eza parmi babiloko epesa passe na mitema toza bandeko nde tozalaka ba congolais toza biso so ba congolais to na makila ba congolais to bandeko toi bandeko lelo mutu moko so abimika à travers réseaux sociaux o mutu moko abimi azoli ya bouya ta charge so ya futele ndako azoli ya bouya ta charge ko lesa chaque fin du mois eza malamu eza mabete eza mabete soki mutu abimi azoli ya bouya charge pena ya futela ke ndako chaque fin du mois eza mabete afutela pe atanda kwa cherté ya bui ya futela ndako ya cherté biso so toza esi tomona ndako ya bui po ba comédien batournaka théâtre mingi na ndako ya bui da batournaka vraiment théâtre mingi na ndako ya bui esi tomona ndako ya bui na tela bino video ndenge ya bui azotambola na pasteur Nzau
natela bino video pasteur nzaba simbi ya bui na maboko bazotambola omona ke muto azomona te mais comme azala neka na mwa baventure na ye amemi yango ka na ndenge baventure na oyoka pasi komona ya bui ajouer théâtre na balolenge wana alors bakongolais bandeko na biso bakongolais na place toyaka na bacommentaire akofinga na place tofingaka aimons-nous vivant tolinga ye tango aza na bomoi tosunga ye tango aza na bomoi ekozala bien posa lusungi oyo toza nango posa ya kosunga ye ana posa nango tango aza nano envie boya te ke tango aza na aza ta mpe boye bazotia contribution wapi boya kocontribue bandeko na bao bacomédien mpo bamitema mabe mpo bacomédien baza ebele toana combien de comédien na mboka na biso oh so balobi batiala ya buya ta $10 $20 ya buya kozwa pe traitement bien azwa traitement eza approprié mpo na misu na ye mpo azozwa nde traitement ya bien te toloba vérité azozwa traitement ya bien te mutu akolandele baswe ya malonga aza te bino mo boyebi na Congo wana nyonso ezalaka mbongo nyonso ezalaka mbongo alors ka ya bui esenga kaka tosunga ye na bokebi nyonso tosunga ye pena soki nzambe atouche motema na o otindela ye plus yo kaka benga tindela ye surtout mingi tosenga na bandeko ya poto mingi pena tozolele pa bandeko na biso ya poto bandeko ya poto o nzambe asungaka bango bandeko ya poto bazaka mitema pete bandeko ya poto bazaka mitema malamu bandeko na biso ya poto toyebi ebele ba mitema malamu ebele basungaka en tout cas ka ya bui eza kamoko botiaka nzambe pe ausunga bino likamba mama epela ta bofingi abongoli na ye déjà motema combien de personnes oto oluka babongola motema tala lelo tozwi baliste ba deux fois na théâtre nako ela bino émission wana ba deux fois combien baza na théâtre combien et ana ndeko moko ya comédien abimia atubeli a na TV aye koloba likamba deux fois oyo ndeko wana poati nyonso abimisi alobi nyonso banani banani oyo basoutenaka baona mosala na bango ki deux fois alobi ndeko wana alobi ke akenda kojouer pa ya Belleville Kanzi aloba na ye avant ajouer théâtre kuna azonga mobali do achange bongo la vie na ye alongwa na kipendula azonga penza mobali Belleville aloba na ye mais ko mutango bafingaka Belleville aza lela koloba na mutu bongo do makambu eza ebele na monde ba théâtre oyo monde théâtre eza mabe lelo tolobela likamba malade ya bui bongo soki utika na bango moko ba comédien poto yebi na ba comédien toyebi bato babwakela bato maladi toyebi bato babomaka bato mutu mususu motema mabe omona ekana elongi nozo o aza motema mabe a capable ya oboma mutu bacomédien boma bacomédien bomonaka hipo ba vrai hypocrite bacomédien oyo bomonaka mitema mabe jalousie eza makasi tala ndeti ya bui boluka bobwakele malade ya misu boluka bobome misu mutu moko ta kojoue nde ya bui ajuwaka aza unique na genre na ye baida babima me bajuwaka ndenge mona ya bui te tomona pe su fi moko ajoua pa tonton Caleb boye azojoue pe na pièce o Caleb ajoue sika oyo fi wana ajuaka mwana musala mingi aluka pe akopie ya bui me mutu na mutu ana bandenge na ye mutu na mutu ana bandenge na ye ya bui bakopiaka ete mutu na mutu ana bandenge na ye alors ezaka pasi pona bandeko na biso do tosunga ya bui e ozala malamu mingi vraiment na elaki bino likambo ya mama epela na yaki nango po namonaki motema pasi kotala ndenge bato bazofinga mutu abongoli motema me bozofinga ye bino bolinga tikala ka na masumu bino bolinga tikala ka na masumu o biso so tokomaka lisumu eleki kilo lisumu eleki charge lisumu eleki kilo eleki charge mutu abongoli motema boye bofingi ye mutu abongoli motema boye bofingi ye finalement peuple congolais toza ndenge nini bacomédien ngo mpe bamema ngambu musala théâtre ngo bamema ngambu mama epela oyo fo abongolaka motema ana parcours na ye oyo eza molili mingi mama epela parcours moko oyo eza molili mingi alors il faut abongolaka motema abongoli motema boye feti esalami na lola to okumisi nzambe po anini po mutu moko abongoli motema eza honneur
eza honneur. Alors merci beaucoup na bato bolandaka biso na asi au message eleki na asi bozwi message surtout mpona likambo ya bui vraiment bozwa yango botiango na mitema likambo ya bui mpenza botiango na mitema eozala malamu mingi donc totiango na mitema totiango na misala nzambe soki apesi yo quelque chose liaka na bato oyo baza na pasi nzambe soki apesi yo quelque chose sunga bato oyo baza na pasi. Alors bandeko bolandaka Ursule Botelula TV boyebi ke tozalaka na groupe moko soutenons-nous tozalaka na groupe moko ya kosoutenir baorphelina. Alors bientôt eza rentrée scolaire ezalaka na septembre na Congo. En tout cas toza déjà na préparation ya ko aider ba orphelin na biso ba zonga classe. Toza na opération zongisa 100 orphelin classe, donc 100 bana ya orphelin ba zonga classe. Donc toza na ba orphelina auto kende ko sunga soki omoni oza na posa to coach na groupe na biso ya ko soutenir ba orphelin ya ko soutenir bana na biso bazanga ba parents ou bazanga ba place à kovanda. Soki omoni nzamba tutisi yo atie motema kati na yo okota na groupe komela biso to sur un groupe na biso ya ko soutenir ba orphelin na biso. Alors to bandi déjà koluka ko bomba to bandi déjà koluka ko sala ba organisation pour que septembre ba na biso bazonga classe na kimia. Alors toza wana déjà oza na saki oza na cahier oza na nini tozo bomba ka déjà na mois ya août. Na mois ya août tokokende kotala borphelina tokenda borphelina kotala borphelin na biso pona ko remettre bango ba biloko ya classe ko remettre ba cahier ko remettre ba sac ko remettre ba chaussures ko remettre ba biloko nyonso o ezali bongo ya rentrée scolaire pona ba na biso ba zonga classe. En tout cas soutenir ba orphelin soutenir bato ba na pasi soutenir bato ba na bosenga nzamba lola a opambola yo. Alors soko moni oza na posa okota na groupe na biso ko hésiter te ya kokomela biso nzambe alola ako pambola yo wana tokomi na biso à la fin tokomi vraiment na suka ya émission topé analyse na biso nzamba alola pambola bato bolandaka biso bato bozara wana penza pona ko soutenir Ursule Botelula TV nzamba alola a pambola bino. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso partout. Boaka penza émission on ba Facebook, ba groupe et oza malamu mingi talara makambo tolobeli net ba bloka ko soutenir ba orphelin, net ba bloka ko soutenir ya na biso star na biso mama leki na biso star na biso na kombo ya buibui. En tout cas, ceux qui ont partagé vidéo au Ezu Marzimu Mabato mutu moko nzamba tie kati na ye asungeli biso ya bui yeba ke nzamba opambola po partage na yo nde sali mutu wana akutana pona kosunga ndeko na biso comédienne na biso buibui yango tolobaka partager biso partout et puis tango zo ko s'abonner kobosana te activer cloche à notification pour cloche à notification et vous permettre yo prochainement tango tozwa na ba analyse na biso okolanda biso esika nyonso okozala kande tolobaka bato basabonaka pa na biso bazalaka desite po awa tofingaka na biso te awa tofingaka te okozala na yo desite. Tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te zala na motema malamu tilanga j'aime nga lingaka ba j'aime na bino nde ezalaka bilei na biso ya mokolo na mokolo. Donc tiela biso j'aime tokutani à la prochaine. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelula, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.